Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut sabine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour nous retala événement qui ça. Famille au monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Mbote papa. Bon, ngai maman epela moto nzambe wa maman, votre comédienne. Yeah. Ok, merci beaucoup. Maman la bonne santé. Santé za bien? Mouvement pesa nango bien et autres en kitoko nango nzambe. Merci beaucoup c'est Peli. Voilà, na pandu na mosusu tozali pe na papa celui de vous passer des micros et bon mon papa mbote na yo. Mbote mon frère. Kombo batla Rolanda baye. C'est bien papa Charles Lelo. Autrefois l'homme poussière, aujourd'hui l'homme utile. Défenseur, il y a Banananzam. Voilà. Merci beaucoup papa Charles. Bonne Moussa Nzam déjà bien. Non, na Ngolo il y a esprit tout puissant. Tous autres très bien. Ok, merci beaucoup. Je crois bien que ça déjà na début émission na biso. To mekempe ko kende na sujet autopsie. Tozali komona lelo bandeko bazali kolata ba misusu mikolo libanda hors scène. Azobina na été, azosala na théâtre été, mais aolata pantalon sous-vêtement libanda, motolo libanda, na basna mibali. En fait, tu évites est-ce que lelo comment lelo ko ana eza malamu na société na biso to eza mabe moi ko kabola kon début bandeko bazali ko na biso. Merci. Je pense que na bomoto na biso tokoki koloba ezali malamu na bomoto na biso pe tokoki koloba ke ezali mabe. Alors na tango moto na moto akoluka ko soutenir parti na ye ba miso ba koloba eza mabe ba miso ba koloba eza malamu. Alors biso na bana na Nzambe il faut tozonga na oyo akela biso. Position ya oyo akela biso eza ndenge nini, c'est-à-dire oyo akeli biso akeli bikelamu le créateur tango akeli banzete alatisi bango. Je crois bomonaka banzete ndenge balataka même kokoti Nzambe alatisa ye même etabe oyo biso toliaka omoni ke poto lia ye foto longola poso tokenda kozwa ye na kati nkolo alatisa ye ezala bandeke soki otali komona ke azali entouré na ba plume na ye nkolo alatisa ye. Alors pona moto pe apesa mobeko na kati na jardin moto alatisa moto alatisi moto abombi moto na kati ya elamba ezalaka protection nde akotisaki moto kuna moto avanda abomba na kuna na kati elamba. Alors au fur et à mesure tozali ko évoluer ezali na ba inspiration oyo yaka na mokili ko uta kaka na Nzambe te ezali pe na ba inspiration ya ténèbres soki totali yango na ba makomi tokomona net na 1 Chronique 21 balobi que le diable a inspiré David
à compter nombre à bana Israël et c'était un péché. Alors il y a des inspirations pe zali koya na mokili na banzela ya bato alors esali que lelo est déshabillé bato balongoli bilamba nde bozomo na mobulu ekoti. Merci beaucoup papa Chana na landio très bien je crois bien oza na nzela oza libanda te mais na lingi na meka mpe ko beta c'était na place oti ko loba ete nzambe alatisaka banzete nyonso totangi na banyama ainsi de suite mais est-ce que bato pe balataka na bango ti c'est ça que basi déshabillé batambola ni ezaka que juste une partie il y a vêtements na e zomona libanda balataka est-ce que balataka te yo mona ba batambola mitaka la balataka na bango merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire que awatoza na dossier ya mutu tangu nzambe akeliye asali représentant ya nzambe sur la terre. Parce que lobby créons l'homme à notre image. Donc mutu aza différent na macaque, aza différent na mbisi ya mai. Mutu aza représentant ya nzambe. Oyo Yesu akufela. Donc, Moutouazali, les hommes Dieu. Il faut avoir des hommes Dieu et des femmes Dieu. C'est-à-dire, Moutouazali Nzambe, représentant ya Nzambe. Alors, au kotika la kozwa vision te au mona Nzambe motakala. Au kozwa vision te au mona ba ange Nzambe motakala. Alors, tant Nzambe akeli motu, ils ont ba parti mosu ezali riche, très important, capital. Alors, Nzambe alingaka te ba parti wana et bimana miso abato. Nde memaka bato na séduction. Et surtout ba parti wana de Nzambe alingaki moto a bomba yango parce que ezali nde kuna moto ayaka ezali nde kuna vie ya moto ezali permettez soki mama aboti mwana vie ya mwana ezalaka na mabele ya mama mais okomona ke lelo ezali ba parti wana nde bato bazali koteka yango na sena moyi ou bato bazali kosakana na yango alors bato balataka mais ba parti oyo ezali capital pona Nzambe ko bomba pona lokumu ya Nzambe nde yango bato Satan inspiré bato ba chango libanda yango zomo na kolate baby. Donc ata bato balata ka mais so ba parti wana za protéger te nde makambo baby. L'église nous camarade bato balata ka bongo bazate. En tout cas Nzambe azwa lokumu. Je pense que ceux qui au moni na gauche au komona ya une maman oyo peut-être alinga ko participer na émission. Te azala na programme te, tozali na programme ya kokoma na monga fula. Nde na yipse to lekana nous na répondre une invitation ya émission si mato kende quelque part koto je crois place to linga to kende to reporter yango ayebi côté wana erreur to kokota te soki oyemba la liboso to pesi avertissement lobby ekolanda faut kota ne la tele ba mama olaninga do lobby ekolanda est-ce que la taka vraiment peut pas cher les place na ngai ko la taka vraiment le problème c'est que moto anyoko makapona nini na logique na ba discipline ya mokili moto anyoko maka soki a désobéir na mobeko moko boy toza na mibeko spirituel ba discipline spirituelle toza na ba discipline na biso na mabele c'est-à-dire soki otali na kati ya jardin l'esprit créateur lobi na bango bo sala nyonso bolingi me bo simba awate zali mobeko wa jardin alors bato ba sepeli ba simba o ba pekisaki bango ba komi ko nyoka ba zui malédiction yo mobali okozwa boy moi soko mona boy nyoka okomona boy alors na mabele pe estosa pe na mibeko na mabele lokola mikolo mobeko ya viol ndenge ekomi na ba montage ba sala la bato omoni ndenge ekomi c'est-à-dire toza na mibeko moko na mokili soki oboki mobeko bo souffrir lelo ba baby si ba zamba omoni ke bato bazolela ke moi ezali ko détruire bato po ba baby si ba buki mobeko moko ya nature c'est-à-dire na tango pe Nzamba asali ke mo akotsa moto na kati elamba ndeko na ngai tali eza na mobeko moko e protégeaka kwanga zalaka na kati ya makasa soki oke kosomba kwanga okoti basi bafongola ye azwi bandinzi je ne pense pas okosomba okosomba yango te c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire soki kwanga kutu aza na discipline na kozala na kati ya bilamba eza makasa poto somba ye c'est ça makasa ezali makasa azali bilamba ya kwanga oyo epesaka kwanga valeur c'est-à-dire basani azali bilamba ya fufu epesaka fufu valeur soki omoni fufu bakitie na mabele a baby nzoto ya moto pe Nzambe asala que e bomba na kati ya bilamba meme ya ndeke meme nzete alors soki nzoto azali so na kati ya bilamba te makambo e baby bo pesi Nzambe kanda boko souffrir
loi ya nzambe ekopinir bino bandeko bazali kolanda biso sur www.bomokoyamboka.com bino bozali kolanda bino nde boyeba kopartage biso nde nazoloba malamu nde nazoloba mabi en tout cas topesi mikolo mike epai ya mama na biso mama empela nayebi ke ozali artiste monene oyebani osala kombo en dehors ya wana oza mama eza vraiment mama oza na bamérite nyonso yaki bomama tant que maman, non seulement que maman, mais aussi artiste reconnu, valorisé pour la Makambo. Point de vue les amis. Bon, point de vue nanga est que Nalandi non pasteur ninga lobi et ce qui singa ça m'a fait rigoler. C'est pas normal. Dieu nous a porté les habits. Nous avons dit le matin. Dans le jardin de on était tous ni. Nous avons attaqué l'ambassade. Poto tika ka bolumbunde to ebaka te o ezali pela o ezali lidame o ezali kokoti to ebaka te to zaka bolumbu nzamba rataka biso elamba te ateka biso elamba biso zande kwiro to zana po de corps yango nde elamba nzamba rataka biso aki kopesa biso etumbu nde tango to kendaki na bokeseni tango to sali bokeseni nde tala biso to za balumbu to lata mwa ezikita to zu mwa kitende to zipi nzamba seta biso elamba te. Dieu nous a créé tango to bota makajisa to mona kate mona botami molumbu tango bakoko na biso bazaka bako lata rafia to mona yango pe na ba film to yoka pe na masolo mama bibiso to zaki kaka na limbanda mwa rafia ko mona mwana ye wana zotambola ko mona tata ye wana to mona kango te na ba film balakisa biso mende monzamba apesi mayele na moto poto si to zwi mayele na mabeto saki to mizipa kiramba nde to koma ikolate ramba nde bande kona biso bakutilier ou baza ba modéliste ou bazo sala biso lelo bilamba tozo lataka ndenge je suis habillé omoni ndenga na dati na ebite soko koloba nga loko nini parati ni ozomona na tiki dehors maboko yango eza dehors yo tikite yo kasi papa lo baki bien alobi ke za na ba partie eza vraiment importante ou eza ke to ko exhiber yango te yango wana ba partie musu moto cité eza te mais eza importante moya ko exhiber on te yo mo la classique maman na sepene tenga on te mona parce que maboko kama maboko te na maboko na kingo eza toujours la même kui oui eza ka kui moko na bande ko bazo mo ba parties essentielles wana bon eza ka mwa kala na ibande ile fashion ekotaka bato bazaki kolata mwa de ndenge wana poto tala ka ndenge ba danseuse bazo bina moko epoza frate bon nalata ndenge danseuse wana lati mais eza bilamba ya scène eza bilamba kota mwana ngo na cité te soki ozomona etikali ndenge wana po ekoti na kati ya mode nde ezomema bato na bilatela mode nyonso eza ya kolanda te neti ngai boye soki olobi na ngai nalata kola nakokoka kolata yango te nakoki kolata yango te. Quand je m'habille comme ça, nalati kitoko. Tant qu'on a joué bien habillé, en tout cas toi vraiment tu nous fais la fierté, bien porté. Donc ils ont bon, ils ont teka kapo balati ngana kena kolata. Bon ils ont siko ça dépend ya moto. Oui. Moto na moto alinya za la moto nini. Ponga ino epera moto na linga kana za la kaka mama epera. Moi différence ya ngwa. Moto mosusu passe epera kanina ngote. Bato bazo tongela biso bilama surtout bakutilier. Net ngana za kutili ezana ba garde ezana ba mesure tango bazoe bate biso na bango to za taille moko te biso koto to sito koma ba ya amado ya amado ozwe lati singa ilamba moko ya moke ekoki na taille nanga te okomona kaka mwa fashion ekotika mais soko ozwi elamba ya taille tala net ngana sepelaka na coupe ya mibale batia ka garde ezaka normal etirete na bango eza vende mais oya biso basi etirete koma tina 10 okomona kaka etirete mukusebo. Bon, pantalon ko vana ningini. Ah, au moni siko eza moto ndake ko luka. Est-ce que tu veux un peu te parler en général? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Bon, eza mabe na nature. Balobi nyoso eza elengi na komona. Mais kitoko na ko simba te. Na moni nanga mena simite. Bazo lula yo potiki libanda mais soko dipi ba komona yo te yango na yebisa ka bango dipate polele boy dipaka te o dipaka ozo tika libanda poussière pe na biso wana Congo poussière ya kosakana te okotambola boy nyoso tiki mamele dewo poussière koti yo na nzoto zozonga pe na ndako yo moto kitoko te talanga na dati na zana sengre
ozomona donc nalati lokola nayebi te single eza na kati single assez protégé très bien donc wana mpenza nayebi si yo naza ta na fosa poussière eza bien filé bien porté donc ntango ozomona moto obi tete moto alati kitoko eza kaka te mpo balobi bango balati ngai nakenda kolata lokola ezala façon na ngai te bon nayebi te eloko nini nakoloba eloko ekozalaka malamu te balata te omoni soki osi okomi na nzoto oyo ya bomama esengeli opesa yango valeur soki otiki yango kaka wusuwusu ozojipa te yo moko koyeba valeur na yo moko okoya mpo na minute oyo tozali na antikité te lelo tozalaka kotambola na rafia sikoyo ekomi nde beta bileli lata kitoko lata forme kota janzo sombe bilamba ya kitoko okeye pa mama abe na boutique mama abe na new look bilamba kitoko eza wana ozwi bilamba kitoko olati olati ose protéger oza bien moto azomona ate donne la valeur babi elamba epesaka moto valeur oza na mbongo te mais tellement tia bien habillé kotamaka na nzela bien habillé moto akabeli yo pe mbongo mais soki mpo olati binzengene njengene wana bon batali yo babi oyo akiyamadu oyo ake koluka omoni oyo abungisaki mais yo moto obungisi te kozwa na yo omoni te ke lelo mode oyo bazomemela biso baforme oyo bazomemela biso koluka koréactualize babilamba tout ça yango omoni ezomema biso na basentiment ndenge olobi ya soki eloko moko asika ebimi moto nyonso azala na mposa azala nango o ntango oluka azala nango elateli nde sikoyo elateli nde ezosala mabe ozomona teke ezosuna te ekomi mwa mpasi ntina baparent bazokompa te et en plus de cela lelo koma na biso soki omoni mwana mwasi atiki yango libanda bono okorige ye omemi ngambo bareserver na parola même pas akosimba likola kapo boye na se ye nyonso azomona na tout ça donc na basi na mibali nyonso confusion yango tozolobake eza mabe to eza malamu te eza mabe eza normal te neti recevoir bato bavandi na kati ya motuka yo telemi otombo loboko si alipeka bato batalaka yo batalaka yo mwa pandi wana mpe otala pandi ya kitoko te ote pandi moko eza na petit te pandi kaka ndenge wana ezopesa na kanda na motema otali elastique ya caleçon ezalaki rouge mais komokoma rouge bodo mpo na sali te poussière elele nyonso atreso te eza bien te receveur akoki mpe kolata kitoko lokola chauffeur alati mpe kitoko lokola yo olati wana aza receveur avandi mpe na kiti atali eza mosala eza te ke bazwi yo kaka lokola ozala porteur te ata mpe porteur omoni ata mindele ntango basaka misala wana balataka combinaison moni combinaison ebomi ye nzoto mobima te na maboko atibaga mpo na nini abatela poso na ye ya mondele ezwa salite te mais biso lokola tozala banoir baindo tolinga salite ozomona te soki na pakoli mafuta na kotela mamona pakola nde poussière mpo nazala salite moindo nange mona na ngala ngba esa mama eza mwa mafuta yo ozomona lelo toza vraiment chaud na kati ya studio na biso mama pe lazali papa Charles lazali ndomo boso ka ba point de vue na bango eza partager vraiment en tout cas tozomeka un peu kolobela ngo trop c'est trop tina bandaku bana bazoyi bate naza devant parents akolamba akungunzami ye nyonso libanda mwana mobali ndenge moko akungunzama bandeko basi baza ye nyonso libanda babiloko wana même si kolata ba chemise ekomi so kolati kofongola ti okangaka de bouton tolo nyonso libanda tuyibi te elateli wana eza mabe oto malamu mosusu namona ye mwana mobali alati chemise afungoli papa osali wepo nazotia peluze nange ezwa mopepe ekomi susu na makama peluze na nzoto ezalaka te papa peluze wana boma yango okenda kolakisa moto azala nango iti mais pourquoi pas kotia ta single na se yango nde lisu likambo te yango lisu nde likambo esengeli komibombaka nzoto ezala propre ezala na kati mpo molimo santo mpe evana na yo molimo santo evanaka te kaka mpo ekuti yo evani te ye aza mosali na nzambe biso tozali bikelamu ya nzambe ye moko alobi bifo avoir les femmes die ndenge ngai na mibengaka nzambe ya bamama na mibengaka nzambe ya bamama mpo nzambe mpe aza na pare mpo na bamama donc mpo na biso bamama nzambe na biso yango wana ngai na mibengaka ndoi na ye donc nzambe ya bamama na korejoine te mpo na nini mokeli na biso nyonso eza nzambe ata yo ningo vanywa yo koloba te mpo na ye okobenga koma nzambe te te fosambelaka fobengaka nzambe ye nde mozalisi ye mozalisi. Merci beaucoup bandeko bozali kolanda biso tomeki un peu kozongisa susu micro papa Charles papa Charles oti kolanda mama ndenge alobi mama alobi en tout cas na jardin d'Eden
makamno se bandaka wana. Donc eza nango gravité soki pe le tika nango libanda na éviter pourquoi yo condamner yango ko loba ke eza mabe ainsi de suite. Saint-Esprit ya korofanda kati na mutu wana kotala ndenge mama alobi azape ka. Merci. Très bien que to bota maka bolumbu ata to kunda maka na bilama mais à un moment donné bilama no sebe ba na ngonto tika la kaka. Merci beaucoup. Na sentir présence, il y a cet esprit que j'appelle tout puissant Kokita. C'est une bonne chose. Et là, comment on a relevé. Alors, papa, na jardin d'Éden, tozala ki ni, tozala na bilambate. Une bonne chose. Na souka, comme maman, to kutani. C'est comme Bokabwana qui boye ko kutana, il faut que bomba pelouse. Une bonne chose. Il y a une chose pour na bande ko ba Olanda biso, na biso batozo solo là, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Makomi ya Bible, ndenge totanga kayango, ezalaka ndenge wana te. Chaque passage to phrase ezalaka une explication na yango. C'est pourquoi tango Jésus-Christ a lobi na bako détruire temple oyo na côté le misayango dans 3 jours. Bayuda bayeba kite, il s'agit de quel temple? Bazokanisa ke ba cathédrale na ba cinquantenaire. Alors balobi oyo bakoko na biso batonga yo kokoka. Tango asekui sima mikolo misato, ils ont compris, il parlait de son corps. Na tango Bible lobi que na jardin d'Éden mutu azalaki ni, il ne s'agit pas ya teni totalement. C'est-à-dire que mutu azalaki vide. Eza lokola ndeko gelor oboti mwana na yo azali na 2 ans. Mais ozana bozui. Bozui eza ya mwana na yo. Na 2 ans kopese buka lopang. Je ne pense pas. Mais eza ya ye. Mais na 2 ans kopesa ye yangote. C'est-à-dire tant on nzamba keli mutu ache quelque part, il faut memaye na étape de vie o ezalaka obotami, ongolomi, minu ebimi, okoli, okomi boy. Eza na étape moko ato koma mukolo ba forma, ba école moko to kotaka. Ce qui signifie que nzambe na tango akeli mutu azalaki na connaissance moko, mais esengelaki abakisa ye connaissance mosusu. Mutu azalaki na vie moko boye, esengeli nzambe amemaye na vie mosusu. Ezalaki betape ya vie oyo esengeli mutu amemaye. Alors l'homme était ni. Mais pour amemaye na vie wana mutu c'était kozanga koyeba wana mutu azalaki ni, mais bando yeba te kazani. Est-ce que so bango kozanga koyeba wana ke mutu azani, mais yango abima? Parce que quand est-ce que toyeba ke ozani ce que longo le bilamba? Mais baye koyeba quand est-ce que mutu azalaki ni? Ba lobi tango ba buki mobeko ya nzambe. Ne mutu yokoloba naza vide naza ni. C'est-à-dire ozana na eloko na yo na kati ya sac, eloko na yo ekwei. Quand est-ce que koyeba ke ekwei tant ko fongola sac mbongo ezate bayibi. C'est-à-dire que yango nazo pesa explication nango parce que ezalaki lettre. Eza lokola tamba loba notre père qui est aussi eza na ba kansake na mapata. Ça signifie au-dessus de tout. Nzambe likolo na nyonso na mapata na mai na mutu. Mais eza na bato bayeba lelo que notre père qui est aussi nzambe azana mapata. Voilà. C'est ça, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire dans la Bible les épines et l'inkolo baba pasi. Na parabole ya Jésus que bazwa ki graine babwa ki awa a expliquer yango. C'est-à-dire ni wana babando yeba kutu te ke bazani. Ba yebi tango ba buki mobeko moko. Nde ba yeko yeba ke bazani. Et Satan tango akosi bango nde ba yebi ke bazani. Mais bazalaki nite selon ndenge tozali kokanisa. Bazalaki déjà bien habillé, ce qui signifie que plus loin bazolo bayango que il faut que par exemple, il faut que la femme se vêtue d'une manière décente. Bilamba Salomon alata bato balata na note. Exode 42, il y a un verset zolobake bo salela Aaron kaleson moko ko uta na loketo kino na makolo. C'est-à-dire pona kobomba. Pona kobomba. C'est-à-dire na tango za na connaissance eloko moko te ozani. Na tango zali par exemple pauvre ozana mbongo te ozani par rapport ya mbongo. Voilà cette nudité. Absence moko ezangaki na kati ya bato wana. Alors tamba ke ko luka yango epa ya diable ba komi lisusu plini. C'est pourquoi symptôme ya kolati sabango poso ya nyama. Ça messager ya temps. Oui. Mais ça messager ya temps. Temps où toujours passer au nyonso. Quand la tuna ki effort ni bozo sala.
Bozo a quand même temps il y a les canaux médias bozo gérer ba de belé na béton na bino. Qu'est-ce que vous faites au juste pour na moi babilo parce que aux autres chrétiens du diable. Obi que ça c'est esprit que ça m'a bien mais ni vraiment bozo ça là. Bozo ça là ni pour babilo quand il pour tout ce monde a paix. La église na bino bazali papa Charles. Oui. Je pense mon frère. Il faut qu'on ait une étape et attendre. Et là, télé oyo ezalaki nan boyete. Ezalaka boy. Chaque fois Nzambe atindaka mosala na ye. Par exemple, tozui catholique, tozui protestant, tozui réveil. Chaque fois Nzambe atindaka basali na ye ko sala mosala ezwa kamplaire bato bazongaka na nzela. Soki mosala wana ekomi na fin ya temps, babengaka apostasie eyaka. Ata botei, ata bosali bato bakomi matoyi mangongi. Tant y apostasie. Permettez. Tant y apostasie. Dès que apostasie est aussi là, Nzambe a côté le misa vision basali mosus bato bakobanga. Etambola kabongo. C'est-à-dire tant ba Moïse baye basali mosala ti ba baby si ba synagogue Jésus aye. Tant que Jésus aye asali mosala bato bakoti. Après Jésus baye koli bazu relève. Après baye koli mosala bebaki. Ti yeko comme ba catholique bazui. Tant ba catholique bazui discipline moko ekotaki après un temps bato ba baby des protestants aye tant protestant aye bato ba zongi na nzela tant ti Pentecôte ye ezalaka bongo 1 2 na kati ya bato ezana bato bazala bapuna mi ya Nzambe c'est-à-dire église ezape na kosala mosala no be église nyonso tout exemple église catholique tala elateli ya bakambi église catholique tala elateli ya bamamelo ya église catholique wale ezalaka ba autorité na bango ba fidèle yango tozokende ba fidèle na bango ezali na eloko moko tobengaka faiblesse ya moto omoni discipline ya bato etambolaka na église etambolaka na bato baza élevé lokola ba artiste etambolaka na bakambi ya l'état discipline ya église c'est-à-dire pasteur à côté ya makobeta te alobi bolata selon Nzambe oyo molimo santo akosimba changer elate mais l'état soki a telemi alobi na mboka na ngai kaleson libanda te soki to kangio ne lamba moko ya mabe to kati otikali ni okomona 3 jours bato nyonso bakoti lokola bakoba bazongeli alors faiblesse wana ezali ndambo oui ata ndambo te tozwa na église ya lelo faiblesse wana ezali na bato baza élevé lokola ba artiste parce que et là telipe et baby ba memeli bisango plus permettez ko dévier bangote plus na ba artiste musicien plus na ba artiste musicien bazali ba leader bazali ba papa mais là teli na bango ya scène et contaminé mais to boité na scène ba kolata na bango na scène pan après ko zonga bazongeli bien mais est-ce que na kati ya ko bina nyonso esengi kaka ke balata na ndenge wana batika nzoto libanda ba maudire bato yo bakenda ko sepela na musique na bango c'est une malédiction ko pesa bango sima boyebi coutume na biso ko pesa bango sima c'est une malédiction c'est-à-dire que ba leader na biso wana ba musicien na biso na basala ba kombo je ne pense pas que bango nyonso bazala ikala ba bando betaka musique bongo nde bazala na succès ou bien bakanisi ke soki ba beti bongo nde bakozala na succès non. Papa Charles, merci beaucoup parce que la langue n'a posé moi question mais c'est comme si on me un peu qu'on rejoindre en live oui. On a le baraki moni ba musicien na yebi ke mingi balata kezalaka scénario na scène après scène baza ba parents ba fanda kimia na bana na bango balata correctement mais mosala nini okosala toza par exemple mama na biso azana bana balata bon pour na condition à travail mama na biso azali artiste azana bana na ndako oza sûr que soki mama epelake na scène alati na ndenga zo jouer rôle na soutien oza sûr que ndenga jouer rôle na soutien. Oui, combien de gens ont balingakaye comme balingakaye pe na aveuglement bakotambola na soutien. Je vous dis mais aux assure que ce que maman na biso epela moni mwana na lati na soutien bim au sepela nango a opexaye mais eloko si osaliza ko bomba na te na kati ya boîte na télévision na sepela nanga mama epela na sepela nanga na saisa à côté c'est-à-dire que tous ba mesure moko biso nyonso pona ko sauver bato bazota la biso c'est-à-dire ba leader nyonso wana kaka ba pasteur te kaka lilo bananzambe te même yembe ba yemba ka wana ba ko étiquer bato c'est-à-dire lelo ba leader wana ba mame pela ndenge bazana bato bazasima na bango ndenge bato bazasima ba pasteur
c'est-à-dire que ça na moto atali mame pela c'est pas na balok na ye mbala moko akoti tozana bato azana temps discerner te pourquoi mame pela alati boy azana temps on a talo balati boy pona azo sala scène na ye mais ça na mosusu direct aza contaminé akei moi les kanisi ko ki mena asira banet déjà ko déjeuner ce qui ngoloba nini awa mame pela na yebi ko déjeuner ki papa Charles ni ngalobi ezalaka na bien mosusu le tournaka lati soutien et sort nango ezalaka nini après scénario est-ce que vous gardez la même valeur ou bien vous perdez la ou soit vous poussez à battre balanda bino makambo wana tout ça donc on a évité te ben ya ko vana na soutien ko jouer na soutien non écomaté hein des exemples donc non écomaté biso tant tout ça la scénario tout ça la on a base à mise en scène donc on nous toujours ça ils mise en scène donc di banda mise en scène tout ça la bongoté comprendre di banda mise en scène nazongi ngai Ochichi Georgine donc je n'ai plus encore mamé pela là ma commis maman Georgine Ochichi comprendre mais tant ils ont scène ils ont bongo donc o écarner Carole donc incarner rôle na yo ou jouer en ndingi wana après un moment uzongi ndingo zala et puis ezala te que non ba biso ko jouer ata na rôle ngo bandoki et c'est jamais tout jouer na soutien ba ko ba non ukangi awa likolo likolo rafia ali ukangi moi je peux me pousser pour na masquer ndingi ba ça so ke ndoki za mutakala na masquer na mamukila mais ça on a vraiment en tout cas ils allaient donc ils ont que non mutu faut aille ba imoko ke il ambani ni nasengi kolata ou koko bimisanga propre na misa batu e ko bimisanga danger na misa batu neti na fête et senga to la tablement milai et senga toujours moi un peu de sexy surtout na fête de senga coûter ko la ta jupe mulai bo donc senga faut moi jupe moi mon cousin ou l'autre bien ba robe déjà to somba kana ils ont déjà na ba coupe et un fond mulai tia wa ils a fait mais après fête au zon andingo zala à des fois c'est mamie peu soir à partir à Boutou on a dit 5 heures monter déjà que non nanata ki bo il faut na zonga pour na changer des fois teli puta hein donc ils étaient au bilamba to la tarato tamango bato balanda biso nde ba déjà gérer oui bi ko déjà gérer oui bi ko déjà gérer il faut que ça bango mais ba yo ka ça ko éduquer masi ozozo attend ya koleka temps écran voilà bango ke ba omoni ceux qui bossent la tabakies na suka nango botsaka ta moi sketch mo boya ya mateya mais déjà tant to bandi to sali une na mona talendeti ezana mutumso amona ma pe le bara ojeto na kati yepa komra likamke ojeto na kati ah mais faut désolé les petits na classe comme le bon ojeto na kati neti siko ba tumso baza ko déjà gérer tala ba so mutaibite côté na mais oui hein et côté il y a likama prononciation oui ngana d'accord te ya obebate donc oyebelo na ngalo beza ma prononciation poza na batumso ba prononcer ndingi wana hein mutumso aza na prononciation na influence ya makambo bino bosalaka artiste la société influence na ngo bozo monate que ça dégâts non ils a nango dégâts te zaka ke non bato loko ba déjà géraka pour amona ki na télévision que c'est les kai nango hein que c'est les kai nango mais ya tikali na ye na ko lataka ningi wana ko télévision te pese mbonga somela malate ngai pe muna pese mbonga somela mate a des fois za nango déjà nda a des fois là t'as nango to mo bato mususu na dimanche au moins dimanche c'est pas dimanche pour moi bato tout bara propre et puis bara na tenir mbali to ba mbali ba petit costume bien chemise à taille akangi bouton bien au moins ba maman yango wana na zebisa yo ozo comprendre au moins maman pena beti pani dépend moi le papa saka bongizi suki po na dimanche kaka mais so otali samedi ndinga zalaki on dit matin za maman na papa na mutalati bon suko sotali dimanche to komo kitati to koma déjà ba héros ba 16h 17h non wana et pitié pour nous hein donc mutaola ta suko abino dimanche wa ta kilote moi tuna baby pona kozwa moi l'air donc ils ont un peu moi mon pépété au kanga nzoto ngo boye o sa pe humidité faisons moi mon pépé les corps a besoin de l'air si pas de l'air il y aura de l'humidité maman oti ko ba to pese pe papa Charles oui ce qui nzoto comme na humidité ça la moi ba gratinage c'est que yo pour s'entendre yo le mo po bimano libanda masolo pe mais non na dimando na sote nga soki na tibali lié na koti na salle climatisée na jino maman mon pépé wani sala nga bien donc so mulunge salle climatisée ali na koti na recevoir moi l'air wani sala bien
bien qui peut mener maille plage au tima kona zelo pour respirer comme on sala on a banda ko ya le plage toujours continuer toujours l'émission na biso mon boss Patrick moment musalo lingava yango ezo salama vraiment au monitor ça chaud mutuna mutazo za position na ndenge na ye na ndenge monela na ndenge kanisela vraiment to continuer musala papa Charles ya sengi pena réagir. Oui, permettez mon frère. Je pense que toujours solo là surtout pour na ko aider mboka na biso. Oyebi, je connais un pasteur à Bongwana comme pasteur. Mais Azalai grand fanatique. Il y a les grands musiciens Yakoufa Ndeko Kester. Pasteur Azalai qui ce qui a zoté il faut bouger pantalon. Au monde dengue Kester va bouger pantalon, il faut OK de bouger. A tikala ne loko ana. Ba artiste surtout ba musicien. Ah papa nangai. Kasi na bande sike bandi te si to banda oyebi ke ba mame pela bakenda pe église yebi sanga Matteo yo sango ateyaka ba pasteur bateyaka la femme doit se vêtir d'une manière décente ba mame pela ba kwa memela biso te mateya wana na ba pièce na bango ba joa pourquoi pas na mona permettez nga natanga nanga komona ndenga bien na mona ndeko Félix Oise kwa sali album moko basi balati ba danseuse balati album wana était kamate album était kama na mona oyebi l'atelier ya ba sœur na biso na ba frère na biso e baby obozo benga fashion c'était musicien muta memi yango moi jeune musicien moko abimi kalate presque na biso muta memi yango akezwa l'atelier ba prisonnier na mboka Amérique ya ko kitselamba boy kaleson libanda. Et kanisa na éducation ya bato papa maman bavandi. Donc tala ndenge baby lelo. C'est pourquoi na zolo ba que moi faiblesse makasi eza na côté ya l'état. Parce que discipline ya moi souka. À part Nzambe, l'état mutako résoudre ba problème oyo. C'est-à-dire que ba kocha programme moko c'est ce que j'ai dit. Ngana kolinga boy. Ezana ba pièce mosusu. Ezo concerné ka ba dilt. Pourquoi pas basala na ba pièce na bango na ba rôle na bango ba jouaka. Basala ba moi ba pièce mosusu ele kakaka na ba air tardive. Ne faites pas ça chez vous kaka pona ba dilt. Pourquoi pas au moins katé na département ya censure. Pourquoi tant musique ele kabalobi na bandoland on nzembo bloc cadena eko betate on nzembo oyo ya fere eko betate c'est-à-dire ba découvrir nini on nzembo oyo eko ele kasi ya cause ya faiblesse tozali na bokonzi moko ezali faible tozali na ba leader moko bazali faible c'est-à-dire bazo penser kaka ke bazana ko détruire bana mosuna bana na bango ina ko yebisa loko moko pour mona ke oui pour mona ke loko basala ke zamabe na kati ya ba danseuse wana aussi au mona danseuse ya leader moko na teni wana zobina ezalaka bana ya bato c'est-à-dire na temps oyo nia que l'état kozo solution ya kochaka musique ndengo beteli yango bo quelque soit kitoko nango mais via bima nango eza mabe ekoleka ka na 0 heure ou bien koleka pona boy fini ou bien boke beta nka na ba boîte siko mikolo bazokota c'est-à-dire que il faut to mi respecter to mi batela ndenge nzambe ya bongisa moto azala nzoto ya moi sito ya mobile eza esika kosakana te esika Yesu abima ekomaka pambala boy esika Jésus abima non esika bakonzi bautaka lelo bakonzi batika ba parti wana ekoma nango publicité non nayebi te ba mama nanga epela tozo sol nayebi te sebo yebi valeur na bino biso topesaka bino ngai yo naza boye l'homme poussière lelo tozo koma utile na mboka na mela libele ya mama libele wana lelo munyo sa kosim na bokoti na mutuka ezomona na kaboy olandaki na chaîne ya télévision moko ndeko moko akoti na kati ya mutuka mwasi moko azala liboso na ye azwi gilet akati ye liputa na sima abimisi nzoto na ye tala na ba niveau wana na yebi te mama na alata yendeni alata kitoko c'est-à-dire yango tozoke de l'autre côté c'est-à-dire koto na ngambo azala yendeni na bis OK bimisa nzoto c'est-à-dire sans valeur aza possédé na eloko nini
ndo tozana mosala ya kosala na ba artiste parce que balandaka bango omoni na landa pièce moko mamepela na mobali azo jouer rôle na mobali moko mobali no bando benga mon chouchou o salinga boya kendo zwelo mbanda mon chouchou o kange na nzoto o sala bo ezana moto akolanda yo pe atali yo mamepela akena mobali na yepe moi erreur bo kangi pe mobali na nzoto yo parce que alinga kama mamepela rôle jouer ki abade kanga pe mobali na nzoto metang mosusu rôle na yo ezalaki bien zwa na yo osalaki ndo kangaki na nzoto metang mosusu pe ekoya po lobi pona ni osali bo na lingaka yo na sungaka yo kangai na ba passeport pona nini osali bo na lingaka yo pourquoi mama na ngai ça mama pela kuna to yo question en tout cas ça mo ina po mama pela nini mama nini wane kolekate mobali na ngai mon mari mon moitié mon cœur. Ah non, ne touchez pas mes ouins. Dans le baron trop, ne touchez pas mes ouins. On peut partager le pain. Non, mon mari. A tout cas, kabula lipa, ma kabula mobile n'a été. Ce que tant on a mon mobile n'a pas monté. On a ça la joie qui. Point nous saliboué chérie. En tout cas, vous ne faites pas ça chez vous. Mais non, il faut nailler les mamans dans notre poids à la tête. Pour les années na biso, tous à la ratosa brutal. Biso bangala, makila moto. Nakoko ndimate vraiment mobile na ngai akene nano après na bandu ko pourquoi et photo kena okana ndenge wana merci mamepela oboyi mobile na yo okabola lipa na mwasi mosusu mais comment okotika mobile na yo na kilote ya mokuse ozo exposer yete osali zwa katang bazo botola ye na sali zwa katang ba botola mwasi mais comment nazo éduquer batonga musicien na leki na télévision na bilamba moko boy mwasi ala ninga na mwasi libala bo mona na basi mabala mabele libanda tiki boy tango atiki wana pourquoi zwa ezati ya kobomba mabele wana parce que ezali ya mobali wana quelque part mais akotika ngo exposer tamba ko lingo sali zwa. Je pense que ma mère des préférences de protéger papa au kabolate au lati se kitoko po biloko ngwe mona na te enfin que ba ke botolate. Vraiment ça chauffe ici dans le micro. Allah ta bien. Nga pena na linga ka mobile nanga ala ta kitoko. Ton fola ta kitoko, ala ta singlet aux a repassé, slip aux a repassé, ati pantalon bien, culotte bien na kati, chemise afala ta kitoko. Ah, on a vraiment pardon hein. Donc tous autres mon anzilo ndé ba to nyata mabelete hein. Pour en tout cas, Nathalie Kopé, ça va merci Bélina Bandeko sur la 8 ans. On va m'y péci vraiment corps et âme que l'on a vu sur la Prince Monzalé. Nathalie Kopé sur la Moni Aigle, Michel, Nakata Suède, l'homme qui contrôle comment la Suède. La pêche sur Bandeko Bélé, Mamie Pena, tous les Kopé Nasuka, tous artistes, Mama, Union Sosa, la qualité, voilà. En fait, il n'habite mot de la fin, et Zanini, solution, ni ne peut pas pour la Macambo, ils ont 5 minutes, on va tous les lots. Solution na koko pesa babi la carte te maman liboso za ki soki papa moni bona bisi mwana bongise loko na yo mais lelo ba papa j'en ai marre la qui passe sous terre ezala moni ngo bongo ezote pate pana azakuna te pe oyebi kala tanto bandoko kola ezaki faut ça la sacrifice pour nous mona sous-vêtement moi si mais lelo na pétenir sur mona non ezasu likamputo kolobela te solution ezanini pona makamwa to continuer to lembisa to tika maman non faut kotika. Faut cesser ton photo tika faut que la takitoko ata bandi kuna biso bana poto nde balataka balataka bien pour bilamba cher pour bilamba valeur mais photo la taka kitoko surtout biso ba congolais culture na biso eza vraiment ya komitika libanda te kwa mindele ba mindele bana ndenge na bango ba vivaka bangolais bana ndenge na bango ba vraiment biso ba congolais to apena batu moto za mingi luzi to lobi ba Congo et pas ba lube za keno soki neti obali na neti ngai mwana muluba na bali mama na nga po na epa ya babokilo na ngai ba ay na libana na nga bana ngai kitambala asolisa mutu te na nzela liputa kanenga kanga na libaya donc trace e mona na ka misapi nde wana to mona ke mama muluba donc azako milati sapo na kobomba liboso ba bokilo na e bakoki ko mona tanda mwanzoto na ete. Donc esengi na biso nyonso ba mama to lataka bien eza nango ba teni moko ya scène o esenga to latia ngo na scène to jouer nango po na kopesa éducation na bato balataka ngo mais c'est pas yango ndi bilamba o to lataka mamsusu ka le ba pesi rôle ndi le osombi bilamba na
après peut-être aussi ça aux autres c'est les petite sœur bana taille wana bakolata ndenge moko na ba garçon donc ezaka te to la takato tika nzoto libanda po balobi nzoto na biso ezali temple molimo santo pour na biso bana nzambe to senga ko bomba nzoto na biso ezala toujours propre nzoto na biso ezalaka bien po molimo santo azwaka bamupepa libanda te monga ko bimakei na ye abaluki akotino na nzoto mutu mususu après kozongela non donc to garder bango po nzoto na biso eza temple molimo santo surtout ya biso ba mama eza nzoto mongo nzamba salango avec l'excédent nzamba sala biso avec l'excédent donc lekisa biso ba épice Alexa biso ba épice okomona ah non Alexa biso ba épice non Alexa biso ba épice asala biso bien donc nzambe vraiment merci beaucoup tu nous as créé les femmes belles et jolies asala biso bien asala biso na éviter so na ko ba par rapport na bino mibali bino asala mnoka tout droit boazo acha bino ba cantine mais biso atila biso ba bassin vous comprendre vraiment donc Dieu nous a aimé beaucoup les femmes nzambe nde mutalinga ito bomo mokili na condamné te nga nazo sepela na epo modèle a créé biso mais quelque part c'est comme si c'est une forme de condamnation. Bah Dieu créé l'homme, Dieu créé la femme et l'homme donnait la femme donc la femme moi donc surtout quand il y a tali abi mais ça c'est quoi ça vraiment une belle créature non donc vraiment biso basi ba maman kwa nzambe asala biso kitoko a pesa biso nyonso tu ya elengi esengi to bomba ngo to protéger ngo pona mibali ya biso to ko tika ngo à portée de tout le monde c'est pas bien kotala ozotala bazotala mususu ba mvuti ma peso kotaka à partir aussi ya kinzoto no libanda ba mvuti yo pona ba mvuti to faut bien protéger nzoto na eza yo moko soki pe kufi avo kunda ba letso blama ba zipi ba couverture ba tire na kata ba cercle ba condition ozoma ba protéger toujours donc carrément tant tous envie biso monter ba ko protéger nzoto na yo ne opé sa valeur donc merci à toi na batutu ba landi biso merci vraiment na sepeli po bozo yo kabiso bozo landa biso eza conseil to pesi na tout le monde donc mbote belé vraiment batu balinga ngai vraiment mbote ya trop nango bandana na vie na ngai mokere koro mwana timbe ba mbwengi vingadi ya ngadios moto mo prêtre mwana timbe ba mbwengi vie na ngamoko ngadi ya ngadios mbote belé na bosante papi musui docteur na London place aux ali donc mbote belé na bosante vie na ngai angbanzame Adrisha moto maître angbanzame donc vie na ngai donc petit na bino na pesi ba moto belé pa mado spaghetti nyonso makambu mado spaghetti nyonso makambu na bosante ba collègue na ngatu ba kuna Gianni Versas Apo Firenze parfait de bonne odeur Mao pardon Zena la guerrière bazé belé mo ba kombo kima Zena la guerrière na pesi mbote belé pa ya Meta ma belle fille na pesi mbote belé donc na ba o nyonso tu balinga kama mai pela na bosani pété ba o pe ba sala mabondeli pona ngai na tika toujours nzambe apambola bino nzambe azana bino po bozaki na cœur na ngai ensemble quand j'étais malade donc na bosana na bino te na soki na zali boso ya caméra pona ko so na bino na bosana na bino te na senga toujours lipamboli nzambe ezana bino ba o tout vraiment na ngola partout au bozali en tout cas nzambe azana bino to za malamu to mona na lisusu na bilo kwa sikekoya donc tokobosana te toujours ko boaka prêtre o ya vandi sikini o vandi sikini ezali bena biso liebo grevi futila liebo song sumbiri kwanga ngabenga ke sumbiri kwanga singa fumbo donc zola mboa grevi futila liebo donc wana pena prêtre mbote belé na staff na mobimba vraiment merci à toi na bino pe batu bengi singa na moko ya moko ya mboka moko ya mboka ezaki no biso tout ozala ka moko ndenge kala tozala na président so ba tata bo mama bo ekolo bo mokonzi bo moko voilà t'es mes codes fouillat sans code ma trop Pamela Moussasa la japonaise mais le numéro choisi na choisi le numéro de téléphone angezali 081 24 26 246 081 24 26 246 bana ya wale sanyo so baza kuna babi toujours charisme tozala kara tola tamukaya
bana nyonso tu ya prophète Konde Paul Dominique ya liloba balobi biso surtout za la kaka na bolingo nzambe ya osala donc tobosana na bandeko na biso titango toza kokabola. Merci beaucoup ngai pe na bosanité à titre de reconnaissance et surtout des remerciements. Merci beaucoup plus ndeko na ngai Patrick Kabadi. En tout cas, tout des chapeaux aux mobile na mona langa mibali mais oya yo batika yo Patrick Kabadi. C'est grâce à lui que tu as eu espace à Kitoko boita la 4 boy. Et ça le place billet pour ra na matonge. Vraiment. Oui, pardon, pardon pasteur. Patrick Kabadi. On n'est pas naé. Na yo kaka obi ke neti ngapna na de kananga de fois mingi ya mais na ba tekeza Patrick Kabadi. Ah mais so nzamba wa pambola batu ba ko makata 4 ata 4 5 na kino mais to comme fier. Ta place on eza kitoko classe. Ils a bien dans mon pepa kitoko. On peut pas quitter tout ça vraiment bien. Donc Patrick Kabadi nzamba pambola yo. Merci à tout. Mais na yebi ke ndenge a Rolanda libango ngana oleka na bio kandeza la. Na pesi pe mbote mingi pa ya ndoko na ngai misa na ya 4. Yo na robo sonoté. Blaise Mafuta Motopamba. Blaise Mafuta Motopamba mona ya Suisse. Minute azana Angola na minute to bela en tout cas na peso bambote belé. Na bosani pété bandeko na ngana travailler na bango Hervé Lola, l'homme du DCLR. L'homme qui sait manipuler les deux CLR jusqu'au bout. En tout cas, beaucoup de chapeaux. On a beau sanité, maman Mokambi, pourquoi pas boire Kandobo. Mikolo no benge seul contre tous. Ah bunda, zoko isakarati. Le maman Mokambi, en tout cas, il y a eu un wana na pamboli au place aux Ali. Papa n'a évité sur les années locaux. Merci. Mon colomosus na fandi na zota la bandeko yo babunda kakacha américain. Babunda kango na ba sous-vêtements. Mais libanda na yango ba ye kocha kachera américain mwazo tambola alati très propre. Et je ne sais pas s'il y a des américains ba tambola kana ba sous-vêtements ndenge ba kachero wana ba tambola na yebite. Ndeko na ngai souci na biso tozala na Congo moko oyo eza na valeur na 4 coins ya monde. Kuimite bato eza malamu mais kuimite na mayele nyonso eza kitoko pona lokumu wa nzambe pe pona lokumu ya mboka na biso. Na yoki mama akumisi basi salinga mwa zoa moke alobi biso basala biso ka tout droit bango basala bango na mwa ba coin de gauche à droite. Oh soki omoni mwana za kitoko so omoni mwana za kitoko lokumu ezonga na mama na ye. Or nzambe tango akeli soki totangi la lettre physiquement la lettre alobi asali na mobile sima na kati ya mobile mwasi asali nini ebongo tout droit oyo ebimisi ba coin. Est-ce que tout droit za kitoko te? Je pense que voilà, c'est-à-dire que papa na mama soki baboti mwana ta mwana leki mulai kitoko lokumu nyonso ezonga ke pa ya nani ya papa na ye. Donc boza kitoko pona biso yango bo dépendaka tous les jours et pas na biso. Merci beaucoup. Et nakosenga na leta na biso acha discipline ya makasi. Soki bakangi mutu a violer batala nanu abima oyo mwasi azalai nango na mobali azalai nango te to pesa likanti loi babakisa na kati ya loi okomona bakangi mwana mobali ki a violer mais là teli ya mwasi wana parce que tala non et na droit ya mboka te balobi boy na droit ya mboka balobi boy likanisi ya kosala likambo eza punissable ndenge moko na likambo sali. C'est-à-dire moto a yibi, moto a bomi moto. Na oya tombola ki mbeli na ko bomayo. Ba sali eloko moko. Yango yeso alobaki nani asali na temps ya divorce. O Moïse alobaki boy. Alobi ngana ifsi bino oya ko talaka mwasi. Na liso ya mabe asali déjà ekobo. C'est-à-dire que na ba discipline mososo po ezonga parce que basi bazo violer pe mibali. Alati mabe bachela yo papa Charles mbo piège moko boy mwasi alati mabe mwasi moko mwasi mama nakuta nango na kota bon marché mwasi moko achela ba utiliser ye alati mabe abengi na téléphone le papa nazana besoin na ya nanda ko salanga délivrance l'esprit tout puissant eleke la pe biso le bio ya nanda kuna ngai marié to célibataire akosinga ke marié
nalibo zelanga epana yo pesa adresse nga na koya kuna papa tozwa nazwa journaliste tozwa caméra na biso moko totambola kanango oye mona na kaboyete toke kuna chel na kati banda kwa ba chel tout ba préparer heureusement toke na mona tuni oyebi nga lobi na yebi yo bokita uzwa biso plastel akiti aleki biso boy ayeba biso te toyebi ke eza ba montage après to tel monsieur quel est ton problème ote est-ce que yebinga ote mobile nanga motapesa nga azana ndako ote ya utobi mais to lobaki azala oko passer délivrance te soki mobile no azate après na yebiseka bazoti na yo luka motu ya motu nzamba ko piniro ete papa to solo lana lobakashi to tikiye to kei c'est-à-dire mon frère makambo ko komela peyo et là te papa nzamboyo te ba viola kabiso ba viola te ba viola kabiso ndenge to tambola na ngana yo otali boy to funde pana mais ok funda na l'état o ya tiki basi motakala l'état kokote la basi wana akote la basi wana voilà donc l'état soit à disposition il y a elate ya bato ezala mwana mobali ezala mwana mwasi soki alati na ba niveau ya ko violer motu bakanga ya futa ba droit et ba bongisa elate linaye nzambe vraiment apambola yo apambola site na bino na yebi oyo bozo sala pona biso apambola pe mama na biso epela comme moto pas aller ko éduquer bato je pense que tozi moi mingi e ko sunga biso dans l'ensemble to sala mosala mbote na bana na nzambe nyonso et le kumu ya koleke zonga en esprit tout puissant apesa biso Congo kitoko ba musicien bazo sepela na Congo bazo bepse la te ya bato na mboka ya nzambe bazo sepela na ba jeune fille na baza kitoko na ba jeune garçon ole ya kukumisa nzambe ko sala likambo pona lokumu nzambe nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso to lobi boyuke tozana ko sala mosala ya makasi pour un Congo tout puissant ndeko nyonso ya bonne foi bonne volonté a contribuer pour que mosala ekende liboso to koma na un Congo tout puissant et toza pe na besoin ya ba caméra ya modèle nyonso memba oyo mususu wana nyonso pona mosala toza na besoin d'ordinateur pona mosala oyo nzambe apesi biso ndeko nyonso ya bonne foi a contribuer nzambe ayeba na kopambola bino toza na 00243 89 83 77 536 toza lisusu na 0990 75 46 77 nzambe na biso apambola bino. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. En tout cas, ceux qui se plaisent Sakibino, Bobeti Mabo, ceux qui se plaisent Sakibino, Bofingate, Bobenga Biso, Bopesa ba conseil, Tokobongisa. Bande konyo so bazali bato bayokaka, bazali bato bazali kokamba pe na mabota na bango. Ceux qui obengi contact na bango zawana, olobate maman moni place ya, olobaki mabe, boso la ndinga malembe. Ah papa moni place ya, en tout cas olobaki mabe. Kofinga nde nzamba boyelo ko tozaba na ekolo bo moko ndenge mama pe la lobaki a rappelé biso ndenge présent na biso bana ko loba tanga ka tata obe moko ekolo be moko ndobe moko. En tout cas to komina suka koma émission na biso site pe kaka moko ndenge bozo mona to koma wana bo moko ya mboka donc nyonso bozo mona que tozo tourner kaka na place moko kaka obe c'est moko na pesi mbote na bande ko nyonso bazaki ko matan ya kolanda biso ma sœur na kati Allemagne Marie Lusiki en tout cas na peso ba bijou belé JBK na kati Belgique na bosanyote ndeko o natangi yo pour makombote ko silikate prochainement sur les zoami no rotanga na ndenge zalara na bosanité Nico ma sœur Nico en tout cas pour ma métalli décoration bobo sanate maman Nico azana pour ya simbi décoration la grâce décoration beaucoup de chapeaux passe aux ali comment et ça va bien ndeko Patrick Kazadipe na peso mbote belé na ebike boza pour nous soutenir mosala et au sala biso bien sûr bozo bien encouragement la bino et sala biso pour bien Patrick Kazadi ba mbote belé pa yozali bande ko nyonso na pesi bino ba mbote to kutani prochainement kaka la même émission pour moko live na site pe moko kaka pour moko ya mboka.com to kutani prochainement. Bonjour bande ko nanga nyonso mes frères mes sœurs congolais tala restez connectés ko zapete oyo bomoko ya mboka site mibalete kaka moko. One love.